Alobakia Mame Étoile Vincent Zonga kana live nanga Vincent o capture biso na tie Vincent zonga susu na live nanga Mame Étoile alobaki yango ayebaki ke les abakouk de SB eza ya sila akomeli non la Sabino a. Merci pour tout. Mais sinon prochainement soko sali lisusu émission précisez batou bien les abakouk eza chaîne ya sila alobaki yango Vincent alobaki yango et non ya Vincent donc ezate soki Vincent bengio nde komi chaîne ya Vincent alobaki yango keza chaîne ya sila likolo nango mutu oyo ayambi yo po o défendre belle vie yepe chaque jour afingaka sila makolo soso wana eza normal bête noire en tout cas enaza cauchemar à sila sila moni nde nakoma cauchemar à vie na o donc makolo soso wana eswaka c'est bien na sepeli ka po eswaka c'est qu'il faut na continuer bomoni eloko Mame Étoile afinga meli po l'équipe nanga eloko mususu te Mame Étoile afinga mi po défendre belle vie bona omoni biso to abata mayele tout ça analyse omoni ka capture bato a famille botanga capture bien bo vanda wana bo comprendre nini fingisi nini sali Vincent ça la sortie médiatique eza la komomi balé eza Sarah na belle vie nde salisi Vincent émission ti Vincent ekobimisa ba audio lukuta tia ekobimisa na ba capture oh Mame Étoile akosi nelo te Mame Étoile ebaki a chaîne asila alobaki yango bozonga na émission na ngabo tala susu Mame Étoile bozana la Sabino ngo na ete se bo mona ngo naza sensé na ba capture mingi na chaka na YouTube mais na la Sabino ta ya relaxa bozela na la Sabino ngo tac na me relaxa bata TikTok poto avancer bo vanda kaka na audio oyo bo comprendre pourquoi Vincent sa l'émission avant la deuxième capture Vincent senga sila ba capture toke na ngona ninga be mission ngape na oya na ba capture senga sila personne Mame Étoile komela ga wana abomba te po biso po eloko Vincent yo bosana kike yo bimisi ba capture à Mame Étoile mo bimisi nyoso tenechi o bombiti Vincent nechi o bombi na cauchemar asila je savais pas que na cauchemar neti na niveau o yoka yangoyo capture ngoyo sikomo moyen na chabotanga ezate batu botanga ngoka batu bana YouTube donc so boye na YouTube ata après live bomona ngokaka izali boya na YouTube bandeko boyoka susu na bandeli kotanga ngo bien Vincent na sila mission na bino eza échoué bolinga epe Mame Étoile te on dirait bo benga kié pour bo symbole ka problème na belle vie bo benga kié bo préparer ki bo eba déjà bo aussi ça peut na tournage te bo yebaki parce que koya na ye tango ye bo filma ki tournage mobimba te mais RK sila ye afungoli caméra kaka pa Mame Étoile mbala moko o publier po boyeba ki batu na bino botinda bango bafinga Mame Étoile sko pona bino bolinga ki ti Mame Étoile a tournaka ti mukolo aussi sa tournage ba mitu minene na bakisimbi wana bafinga ka belle vie c'était ça le projet parce que Mame Étoile bazwa ki pona mba mote anga tourner mardi anga tourner sous samedi donc banda mardi wana bazwa ki ti mukolo aussi sa ba filmer bange ba bando finga belle vie kaka siko pona bango fala
ngai mama etwala koma lâche akanga munoko atika abakuku bafingaka Belleville azokende tournage bafingaka Belleville akendaka tournage à chaque tournage na ye Vincent alias mwasi abanda ko filmer abwaki ale bamida bafingi Belleville kaka bongo c'était un projet eloko elekeli bango tant bamoni mama etwala sali sortie médiatique ya liboso à côté de Belleville. So botali awa a parlé sur ngana Belleville. Et ya onde choqué bango parce que message au capture na otia Vincent atindela ki yango ka air live nangi sili. Air asisota live a comédie. Bonjour maman étoile. Ezala ke sengo makasi pona sila. Te zela oh bonjour yango te anana de ka Michel ya Vincent. Mais Vincent yo loba ki obengi mama étoile te. Te la famille. Vincent mais yo loba obengi mama étoile te. Ah, Zambi la Lola. Vincent na lobi yo loba obengi mama étoile te. Ba phrase yango na lobi monika captiro. Ezo loba nyonso. Boke na bino musika te. Moni captiro ezoloba nyonso pourquoi pe mama étoile azofinga ba ezaka na kati ya captiro. Mais yo lobaki obenga ki etete. Vincent. Te. Merci pour tout. Mais sinon prochainement, ce qu'on sait sous ces missions, préciser tout bien les abakouk. Eza chaîne à Sila et non ya Vincent. Donc, ezate ceux qui Vincent Bengio de komi chaîne ya Vincent. Likolo nango abakisi. Yoka oba benga ngo nota bene na français biso batokenda classe. Notez bien. Kombo nango nota bene. Sko nota bene na lingala yango na likolo nango mutu oyo ayambi yo po o défendre Belleville. Yepe chaque jour afinga rasila makolo soso wana eza normal. Vincent plaira et soso plaira. Ah Nzambi et swaka merci beaucoup Sarah. Pour comprendre pour ni moi je suis finga mama étoile afinga mi pour na deux causes. Fallait pas défendre Belleville. Il fallait pas à ça l'émission nanga. Naza bête noire ya sila. Naza cauchemar nae. Denga ça l'émission pananga ba exposer. Ndenge pa côté li Belleville ba ti kufinga Belleville. Yango ba exposer ale ba fungoli ba chien méchant à l'attaque. Tola kanga munoko nanda kwa tata na ona mama na bembe no kufa nyama. Na camarade noti. Tola kanga munoko camarade no kakati. Ngana camarade no. Basuke. Siko la otinda ki demanda ngo okoki o matate to bakati o connexion. Tuna na mukolo connexion sera kati o déjà po na mono soute. Na matisa ki o esale tourner sans suite. Na éviter so mukolo connexion kati o de connexion So, je suis désolé. Alors, tolongwe wana. Ngana zaka kopé selela. Tolongwe wana. Na tie deuxième capture. Na tie na YouTube. Deux tableaux wana etikalaki. Il fallait ba tourner ngo vendredi. Pour akende tournage assis là samedi. A Komeli Vincent. Boza wapi. Pona ya nasilisa ba tableau na ngami balé tikalaki. Yoka réponse à Vincent. Yango na chena YouTube. Yoka réponse à Vincent. Bonjour maman étoile. Ezalaki esengo makasi pona sila ya kobengisa yo o jouer na chaîne na ye. Mais après komona ke kombo ya Belleville fingami po o tourner pa na ye. Yango a décidé à Luka remplaçant. A Luka a remplacé ba tableau na yo na moto mosusu. Eh,
remplacer ba tableau na yo na mutu oyo soki a tourner ba kofinga lisusu Belleville te po e memisa yo ngambu te. Donc Mama Étoile akendaki suko jouer te. Akendaki na suko jouer te. Malgré ba insulte wana alingaki akende quand même asa musana parce que oh wana ezalelaki yango mbongo. Oh efaka jouer samedi nde bapesaki mbongo te. Mais oyo atournaki mardi atikalaki na 2 tableaux. Alobi sinon te baya okanganga moyibi na 2 tableaux na bango akomeli Vincent. Alobi 2 tableaux etikala il fallait aussi sango lelo vendredi. Si teza wapi. De Vincent azongiseli texte oyo que Belleville si la lobby et tout et qui plaisir pour na donc babandeli film à 0 pour balongola ba tableau nyonso ya mama nani ya Mama Étoile. Donc babandeli film à 0 bato ba jouer ki na Mama Étoile il faut ba benga bango su bazongisa bango ba ya suko jouer na mama mususu o ba rucha. Donc Vincent ngana sengi yo kaka Sarato la bazwa Gabriel bien bijou la reine ngapi na cheka no mibale na bombi nde yo po bombi mais na cheka mibale mais mibale on na che po bat bando tu na soyi Mama Étoile akende ko jouer akenda ite ya mibale na che po batu ba comprendre que ngana za bête noire na cauchemar asila. Donc eloko si la supporter alwa nga izate makolo soso liwa na e akoka makolo soso te. Donc si la azui li bon matin amoni Mama Étoile na plateau na ngabi e amitalika makolo na e bwe soso aleli. Ayi simba mo Vincent komela e. Aleki place ba finga makolo na nga ndenge ezalaka soso. Moyen te a décevoir biso. Vincent obenga ki Mama Étoile a décevoir bino ou pas. Phrase wana ya o décevoir biso e bima ki to te. Émission na osala ke zaki bien. Mais au décevoir biso pour nos lobby batu batika ofinga Belleville pour na yo c'est comme si biso tindi batu ba finga Belleville. Si ko tang ba finga Belleville makolo poussière. Vincent yo kate. Bongo ya Belleville soir kate sko ya si les soirs à poani. Ya si les soirs à poso tali za makolo soso solo. Omoni mafinga solo iswaka. Mafinga lukutande soir sao. S'il vous plaît, Sarah, pour la campagne, les actes. Une émission, normalement, dans la théâtre. Ok. Dans la émission, pour ça, qui na Mama Étoile. Dans la tina souka, personnellement, na mona qui n'a pas mon côté. Mais après, na moni bato, bandi ko finga, Mama Étoile. Mais la bande qui moi, m'ke kotali sabango ke pourquoi bozo finga? Mama Étoile, na mande mutali bosa bandaki nani actrice oyo nani tumba nani ya Gabi. Ya Gabi ya lobi azalo kuta gauta yebisa ngake aza mutu te. Na pe na répondre ngabi oui, yema ko pe Mama Étoile baki aza mutu ya mutu te. Soki baba bakuku ba bengi akomi na ye mutu ya bakuku. Soki batu ya Belleville pe ba bengi akomi ne pe mutu ya batu ya Belleville. Soki pe batu ya Jérémy ba bengi atanga ki ba komo ya bati. Mais là c'est pas qui vraiment un comportement. La mona ki ngo maki toko makasi. Mais tant que zo fini en tout cas ça n'a pas personnellement. Na yete je vous dis la vérité. Même hier moi sur moni photo dans ngandi bazo tia au cas moi kutu na mubali na été. Netango na bandiko talisa ba chroniqueur bazo sala ba ngazo be ngo bozo ba ko bazo tuer Masila na ba film nazo sala parce que film biso total la gango to za rappel na besoin ya ba acteur na ba actrice to ça rappel ba demande boye barat mona ke mutu boya mona azaka important boye et puis mutu ayebi ko koma film ya bien ayeba kake na place boso na tie mutu boya ko frapper et là avantage ya raison na bino mais ba mususu sko bazala ko sala ba critique abuzo ba po bazala na interesa ke ba bazala besoin ya ba vie en réalité boza ba conquérir ya SB po ba vie bozo zuka na ko fina ka batu bo pesa ngo ba vie ya SBT mais SB za pona ye ateka film na ye ateka image na ye. Alors, bino sikoyo nde boye ba nini boku salaka.
mais ya za actrice aza concurrent bino nde boza ko ba concurrent ya SP po boza na ba chaîne ya YouTube ozomona mafinga na bozosala bobebisi film ya moninga mais bino bozwi lem somona bozwi na bino oyo YouTube akofutela bino okote bozode tameki kotalisa bona yebisi yo abandi kofinga nga esalaki nga kutu na basi epotali bato akoso kofinga donc aza même pas kutu soki na niveau soki nini azosala émission na nsima ya mire moko bozanga nango même crépissage mais azokofinga vraiment alobi ni yo oza mobala mama étoile alobi nga aza mobala mama étoile nde batie yo na baminiature exact mama étoile ayebi nga te réalité kutu nga sikoyo nakosala makasi nga fo na sponsorize ye azala mpe na chaîne na ye asala mpe bafilme na ye vraiment nakosala ngo nayebi ye te je budela bite koko tukosolaka na ye tuna ya koyebi soki nayebi ye ata face à face boye te tata bato botie na miniature soit disant mobala mama étoile c'est pas sérieux to kaka nini mpo na défendre o en réalité makambo nazoloba nazodéfendre mpe na sila ozomona nazodéfendre mpe na sila omoni Vincent c'est mon petit nga aza mona kave Vincent c'est mon petit donc na farage nga aza na force c'est mon petit daddy aza masa na ngai na ya na ye maladie ce sont mes amis à moi Vincent baza baleki na biso naza moko na koma na matonge na zwao Vincent bazali kovanda quelque part wana tozalaki na ye pembeni tolongwe kasavu toye kokutana mpe na matonge ozokomprendre likambo ezokokaka kopesanaka conseil non tokotaka kaka babuzoba mpona kosalire mutu tout ça c'est pas bien mama étoile atoa mpo na nga aloki mabe kote na émission asalaki ndenge kaka yo toti koloba sikoyo ke dommage mpe na regrete nabuti kobenga mpe mama oyo basali émission na Versa mpe natalisi eke fallait pas kobimisaka baaudio wana kobimisaka c'est pas ça bato nyonso bozokende kondima baapela Vincent bakanga bino bakle baenregistra bino osemona donc tokomi des fois ekomi na culture na biso YouTube mama bino bozalaki na TV boyebi YouTube kobebisa makambo ebele vraiment na kiti kongo nazokoka komaîtrize yango te nazoyeba te soki mpona nini mpona bavi kaka to nini baninga mosusu ya mboka mosusu verifie mpona développe côté culture na bango meme bayoutube wana bazosalela yango bamodele ekomi nango ebele ya biso eza kaka ya kofinga ya buzoba makambo ebele mpe makambo bape nga bazoyebisa soki yo na bango journaliste oyokanaka te na bango me moto oyambi aza na kati wana te etali ye te ye azwaki occasion mpo yo ndo oyamba parce azalaki na facilité yo koyamba ye so bango fo bazwa kanda na bango ya yo journaliste balatisi yango sikoyo actrice journaliste aza na ye calme asali émission na ye mpe na ye actrice na film azosala nde mutu yango mutu nde kozala na problème ozomona place mosusu Vincent pa lobi ke aza na mposa basangana me kosangana yango kaka na motu mosusu sikoyo akomi kobanga soki na meki kokende ta likambo ekoleka boye ozomona bakomédien oyo botikali so bozwi mayele te ngai nakokotelaka su comédien moko te a partir ya lelo soki comédien oyo moko olongolaki mitambe na okwatulu oki orépondre na appel à Vincent okojoue na SB bafingi yo ngai mpe nakoya kobatisa mafinga mpo zobaka nda mona mosika te bomona deja makambo esalama bozokomprendre moninga ye wana baaudio ebimi bacapture ebimi ya bino mpe bokanisi eza te merci beaucoup, papa. Vraiment. Déjà, ton découvert au Ghana, je ne suis pas le mari de maman étoile, vraiment. Merci beaucoup, papa. Merci, message Eleki. Bon, moni. Ba cook, ba loka, ba chihuahua. Non, ba loba vérité. Mais pour le moment, si la commence à être bien, peut-être zanga mutuna makolo. Bozo film na makasi be mission ko film ils ont la matro qui va filmer. Va filmer si là. Voilà. Oui. Ah Sarah, au moins
chaîne oyo ebimisika wana eza consolation ya sila na même makambo osalaki na chaîne ya liboso même makambo bosala mabe soki sila akokoloba na bino te ngai naza famille bota bosala mabe bozoboma sila aza na bashock na motema mafinga na bino elobelaka bato eloko te parce que mutu nyonso ayebi ofinga bokofinga lelo bofinga lobi bokolemba bobani na mame étoile te bobani na Belgique botiki Belgique bokotisa mame étoile bosala mabe bopesa sila pasi akokoloba na bino te nga kutu nafani na sila te mena oyoka motema pasi ebongo bino bafani na ye bota Vincent famille bota nini yango olingo sakana nango vraiment famille la bota nini olingo mignonne sakana nango ta makambo tala Vincent pede oyo sila sapekisa nani afinga bebe tala sila oyo ya mwasi sukuma ye sila makoko oyo yanga bikuna balukeli bino sia bobenga kena bafinga Gabriel ye wana bobenga kaete lo bana baba Emilia kabisila vraiment soi-disant sia alors ils ont retourné situation kopesa les meilleurs bapesa na belarte eza pourquoi et comme les kieseni Bellevue a Poutine de l'écriture. Bellevue a caméléon en écriture. Ce qui bino bokanisa ke ba film ya Bellevue, on reconnaît que ba ne connaît ba portaka 1+. Mais 1+ wana po ba ne connaît ba porta ngo bima meilleur na miso batu parce que Bellevue a komaka scénario na ye bien. Maman toi la jouer na film na bino wana. Ba remarque batu ba opesa maman toi la okota teza pourquoi? Ba réconciliation nengo zoke ko sala ka bande kono na sila soko koto bato ba fingela ka sila bato bozo préparer ba on te monte ka bino bo tcha na ba trouble soki olandi ba dire amida kala mingi te mida na sila ba repanzana wana eza makam na bino en passant sikoyo noko ba pangi yo tango zo ya kolatsa famille bota ke famille bota ba sataka ki na mame étoile. Est-ce que maman toi la zamuta liboso aya ko jouer pa na bino? Mama Relena jouaka. Ya de bato ebele bakendaka kuna ba jouaka. Oyo pe Bellevue akipaka na ye makambo wana te pe Bellevue akanga mutu te. Bato oyo baboya ko jouer na sata Babylone na pena basili kaka bato oyo ba midana ba ese ba finga bango. Dacosta ya raboya ka boya kipo batu na bino ya poto ba journaliste bino poto Dacosta zo tourner pa na bino ba fingi moi ça Dacosta ti moi ça Dacosta kokite abomina libala siko wana peza ka famille bota ya solo vraiment nenge loba papa kuluta famille bota muntu ataza ki muta mayele so azaka pembe na sila bebaka moyen mwana mama ya solo wako talisa biso tala ke pede oyo ya Vincent oyo ye moko andima ke pi ayeba ki pourquoi sala batu ba montage akasi batu ba yebi yango te sia oui nga déjà lobi na lobaki yango na lobaki ke mame toi la yeba ki bien azokende ko jouer tant que yo informateur bapangi nde obengaki ye bapangi ayeba ke bapangi azawana pona ko sala musala ya ko benga ka batu musala o bapangi azosala biso famille bota toza famille auto se respectaka toza famille auto raisonnaka très bien donc kabino tala situation comme boisi la zoko kate il faut banderone ba ya ko tourner ba chaye poids ndenge ba chaka Bellevue poids c'est bon préparer bato bino bo sa makambo brisque ba journaliste na bino bo informer bango te yango ba osilika. Maman toi le soka yeko se manifester zaki par rapport à ni a tourner ne loko wana ba matisi Bellevue miniature et que yezo nga mataka déjà même ma finge bakisami de côté ya moni mal à l'aise soki bino bozaki na confiance à maman étoile bino boyebi ke maman étoile yé problème ko sala te pourquoi si la o proposa ki maman étoile mbongo ya kotourner avant aya kotourner bon mi pese le mbongo ndako okanga déjà place mbongo ya tournage ya samedi ya lobby bo proposa ki e pona nini eloko bo sala eloko ya tembe bo sala ngote na kibino bo sala ngo na kibino po eloko zo sala na kiyo o sala ngo très bien o sala ngo sans erreur o sala ngo sans défaut o comprendre
okosala ngo sa défaut noko bapangi classe nyonso yo tangi yo akofandisa batu oya kotalisa batu ke mama étoile aza lokuta mama étoile aza boye vrai ou faux bino nde bobenga ye mama étoile te vrai sikoyo leo ni yo ya otalisa batu koya na conversation ya mama Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne Outpang. Comme au conseil na TV, il faut qu'on recadre la vérité. Ayebisinga la salle au ciné. Donc, si là, ayebisinga la salle au ciné. Ma mère, toi, la répondre ngai. Boyo kudio. Si la eroya. Tant aussi la bissal loyer, tant aussi la poti. Pota la image. Si à zolo bagé baku ba fingier. A conseil. Mame toi le conseil a baku ni na fingier. Au contraire bato ba attaquer et ça famille bota. Oui, Versa za na kindoki. Versa yo za na kindoki na Versa tondi na mangundu na ye. Bonjour Vincent. Mais on dirait campagne moko boye et ça la maki pe ça la mara. Yonde mutosala ka campagne do vedi non franchement mwana mobalo ya PD oyo yo mwana mobalo ya lesbienne oyo ya Vincent oyo OK bande ko balandi to simdwa moi CPI il faut éviter la famille bota ne bandaki ko s'attaquer na mama étoile biso famille bota to toucher na mama étoile. Pourquoi bien nous avons retourné une situation? Parce que émission wana oyo mama étoile azolo bake azana tournage amoni babandi ko finga Belleville mutabanda ki yango eza ese mutu babanda ki yango ya mibale eza mida toye komona mama ko pour tendresse dibinga se manifester to moni Zuma ayena kichaka chaka ne ya se manifester. Vincent oza mutema mabe yaya. Vincent oza kindoki. Oba basali ba kabali. Yonde mutosala ka kabali osali kabali wana. Kaka kabali wana osala ki pa ya gesho. Kaka kabali wana osali pa ya décor. Yango yo Vincent yo lukaka nini na vie ya Belleville. Vincent yo penza yo lukaka no nini na vie ya Belleville yo Vincent. Osala tout. Yona mukusha mutete la oa aki kosaki ndumba awa na Montréal awa. Bosala tu bolongola ma Belleville pembe na mama Olive. Batikelo mama Olive. Olongola Bob Molema na pembe na mama Olive. Batikelo mama Olive. Ekoki kate. Olio benga mama étoile. Pourquoi benga ki Gabriel te azawana? Pourquoi benga ki Thérèse te azawana? Pourquoi ne pas appeler Nani Bijou la reine? Est-ce que bato bazo comprendre no likambo? Pourquoi benga ki Bijou la reine te? Gabriel azawana kabo banga Gabriel pour webi ka otuté la bino masasi. Ça fait combien d'années? Une année à jouer que pas na binoté. Mais elle défend toujours. Elle est en train de défendre ici là pour rien. À jouer à soutien. T'as la Vincent ya PD o lesbienne o ya Vincent o yo. Yo lukaka nini pa ya Belleville penza. Maman Olive abando pesa bino so bambongo mwana mukongo asali makam na ye asali restaurant na ye. Maman Olive aki kokuta déjà Belleville na ba théâtre na ye. Ezate ke tangu maman Olive ayende Belleville pa fuki. Belleville azaki na ba théâtre na ye et pa ba nani o komone nani. O muto ya Suisse oyo. Top Vision. Belleville azaki déjà comédienne. Si la tikali ko sisa na inate atangi na inate. Gabriel atanga na inate. Mais Belleville atangi na ina. Yo versa classe nini yo sali. Yo verso bando sale pa masukiti. Yo loko ya versa lesbienne ya versa oyo. Bapangi oyo, yo bapangi oyo ya versa oyo. Hein? Yo bando sale pa asila. Versa yo bando ko sale pa asila. To bando sale pa Belleville. Yo tanga classe nini ya journalisme. Yo zo luka nini na vie ya mwana bato. Versa yo zo luka nini penya na vie ya mwana bato.
oyo eza isu normal te okindoki te aye na kichakachaka ne ase manifeste boyela biso video ya mutu ya famille bota oyo afingi mama étoile po ake kojouer pasila eza te pourquoi bo retourner situation boye bino bobengaki mama étoile bo contacter mama étoile quelque soit Vincent eloko ozobosana conversation ebandaka mutu oyo abandi tobanda na sali quelque soit yo yebisaki ye kie tournage azoya eza ya sila toboyi te et puis mama étoile alakisa pete ke position na ye aza famille bota aza boye ou Bellevue aloba étoile kokende kojouer place mosusu te donc tine mama étoile abanda kondima koya kotourner parce que aza libre nandeko na ye ezaka ke basalaka mosala aza na contrat ya bafilme na ye oyo ya kotourner na Bellard production mama étoile soka ndimaki demande ezalaki mpo mama étoile azalaki libre maintenant bino eloko bino bozosala bozosala ngo bien te bozoya kosala ngo ke boprouve Bellevue bomoni siko bato bakomi kozonga mais bozobosana ke bato na bino na boprépare bango te eloko oyo s'est passé entre les Abakouk na mama étoile ezalaki ke façon oyo baese bafingela mama étoile bakokai kondima te baeki surprise ya komona mama étoile azoya kotourner na sata Babylona il faut boyeba koprépare bato na bino muta liboma nyonso so boza na ye na famille boyebi ke boyamba bapaya fo bopesa bango bopese kisi alala po bozala na kimia pele ekataka mpe kasi mpe bapela ngo mpe ekatakatanga telefone ke bapanga ya Vincent nene amoni phrase akobanga te onde tokobeba nanga loka siko yao nene obaka eloko moko tobango tika baresi tranquille kuna kokaki baresi baoyo kokuti te nene yana répondre na eloko moko fami maboma mpona bino fami maboma pour vous fami maboma ok est-ce que les sopistes par rapport à quoi asali combien d'années abenga bater bakendaka te est-ce que SB kangamaka pour bo ba phrase ngo penza mingi tout le temps abengi fami maboma par rapport à quoi et sopi par rapport à quoi et sopi nde ba ese yo kanga mnoko na yo soki esopa banani esopa nde ye parce que abengi Gabriel te aye kobenga mama étoile pourquoi tala kisimbi o aza munene on dirait tono abengi Gabriel te abengi Thérèse te Telesi abengi Bijou la reine te ndeni na ye kobenga ka mama étoile akatisi bisanga akatisi bisanga pona koluka mama étoile biso na bito ko finga na kaka boye ese yo zoluka na matisa lisusu pitcheni tout le temps na miniature tala kingo on dirait bende bino baleza ba puku o leza ba ndumba oyo bino nde sopi bino mama bino esopi koma abengi Gabriel te abengi nani komone nani Thérèse te abengi Bijou la reine te Miss Lolo azaka comédienne te pourquoi abengi bango te ko sauter pas et bela ba maman bazana dani pona ni na bengi mama ba Kevin te de la paix prenez à bengi maman de la paix te aye ko benga ka étoile poani parce que vous savez que non azaki azamuto ya aza talentueux plutôt ba zobe bino ese mutu munene on dirait ni azo sekape bag kingo on dirait na sopa tata na yo wana ozofinga nde ese po ese aza na elongi munene on dirait carte géographique wana nde ozofinga nde ese ozomwa te otata ese na video te on s'en fout bokobandela na nko bokobandela filme wana na nko basa nini
elle. Toute sa vie me fait pitié. Il a asanzolaka abwakaka bato yo bafingaka ba collègue na ye ebongo RIE étoile akepa Sarah afinga la kisita soso wa bomoni yango te oya yo sala 4 à 5 ofingaka Belleville 4 yo lingundu oyo ya ese oyo abwakaka ba ese bato afingaka ba collègue na esko ye Sarah afingaka ba collègue na ye mais ye asali pour la toute première fois. Mais ya yona mida bofingaka Belleville pendant 7 ans. Tale loko ya munene on dirait tuki ya mafuta oyo. Allô mère. Allô? Allô maman. Oui. Maman, bonjour. Bonjour maman. Dans un live, hein? Oui mère, on en live mère. Maman c'est la ligne le baboye. Oh maman toi la sali eza na ngo clair, eza kuté makambo so ki andeni té. Maman étoile aza hypocrite ya makasi yo ese oza hypocrite oza ndumba oza mabe ese yo oza hypocrite oza ingrate yo ese yo oza hypocrite oza ingrate oza hypocrite makasi oza ingrate yo yebaka te ke yo ozaka ingrate yo lipopotame oyo ya ese kisimbi oyo yo ozaka mpe hypocrite ti bino na mida bofingaka Belleville pendant 4 à 5 ans. Nga na ucho bando kote la Belleville ya de cela 2 à 3 ans. Mais bino na mida bando finga Belleville kala. Nga na bando kote la Belleville wana 2023 na début 2023. Parce que na 2022 to solo la na PD na bino ya France ya nini ya Canada awa. Pomo ninge suaka bino bofingaka Belleville tongo midi pourquoi pendant 7 ans mais nga na bandi kokotela Belleville ka wana ba 2022 na suka awa na ba 2023 plutôt bomoni ke suaka donc je suis bino yo ese yo hypocrite makasi yo ndoki ingrate ça les camus auto regretter na ote ito ko tanto mona ke pa biso to sepela ki to kuli mais ka bango bayaka natala ka bango te ka bango moko natala ka te bongo yo ese yo kotalaka biso otalaka ngai otalaka BBC otalaka pe sila otalaka pe Belleville comédien bon parce que okino ko kuna ni na terrain na mabe okosi mama etali depuis aya aljwaka ke pa mama Belleville okosi etali yo et pas Sarah leki yo na popularité ah okosi yo nde bakoyiba yo valeur okoyoka bwana ese bino bolekisi bokeba ketolekisi bino nde bobandaka yo na mida nde bobebisi bakomi chronique ya nini ya bato ya théâtre tala libundu oyo ya ese oyo yo libundu ya ese yo koyiba ndenga makolo kasi koyibanga makolo botika nde kobenga biso botika kobenga biso boluka Gabriel boluka nani oyo libundu mususu biso boaka mabundu yo libundu ya ese oyo yebisa mamisi na bino azwa Teresa azwa Gabriel azwa Bijou la reine ok pour clôturer azwa bango misato pona ni bozo sauter Gabriel Teresa et puis Teresa beteli bino ba bordi bolobi te poani makambo Teresa alobi na sila wana kia oseka na hypocrisie ziana tela bino wana opona sukisa boko koloba te yo ese yo koko sa analyse te yo na li bundu fakala oyo ya mida boko koko sala ngo analyse te boko koko sala ngo analyse te ese zo koko sala ngo analyse te bozela ati oyo transfert ya PayPal baby vert yo yebi kobima na 3 yo ba 4h du matin biso to la mokaka 3h po yebi ke tempête de yo yebi tempête de neige yo zuma yo yebi tempête de neige ya Canada tuna raisa o yebi so tuna mbali matuna tuna nani komone nani Herman Kasongo
Tuna Emani Kasongo Yebisondeni Babimara na 5h du matin, mais 3h30 déjà font la mouka. Au soukoli bamusuba lumbara solo. Awa. Parce que bebo soukolate, balinga ko soukolate pendant l'hiver. Nous t'avons ça payé 4 à 5 jours. Moi, si je suis un papier, ni des babouettes, tiens, toi, ma péké, bima solo, mais ça, ma lasse, pape. Ma sauvage Dieu, ils ont côté dans d'autres, mais sur la bimi, sur la tabac, yo, yebi hiver. James, d'accord, ça, merci pour la présence. Yo, yebi hiver, yo, zooma, yo. So ma bête le soleil hiver, yo yebi hiver zano nina. Hiver les années, bon tapoter yaya. Bon banga ya, bon comment signaler live kende te. Yebi système neninga na kenda na live nanga. Yo yebi hiver les années nina. Hiver les avant printemps, avant été, avant automne, ou bien avant. Franchement, yo yebi hiver yo. So ma beto li solo te ba ni ba gaga yo so ba ngana respecter ba décor est poli et décor ya respecter abatu yo avec décor mangala ba be akoka décor ngana leki décor tout na kobeto to sala rendre à 8 ans awa kaka na kicho kaka rendre à 8 ans. Tuna zoba ndumba ya mida wana na ese wana. Bo yebiso qui suis-je? Tuna bango. Rano a 8 ans, yo so mona. Pendant rando a 2000, soki 9, soki 10, soki 11. Tito komi na ba 2020, 21, de rando sidi. Yo yebi rando, yo yebi hiver. Yo zuma, yo yebi hiver. Bandeko toyoka ya zuma yo yebi hiver yo mungando zuma oyo toyoka nana la famille ensemble n'est pas là Mama nangai. Mama nangai. Hey. Aha. Mama. Abisoni de salisi. Vraiment. Aimez la vidéo, s'il vous plaît, la famille. Aimez la vidéo. Mama. Boyoki. Bino na boma bino na tension. Mida yona ese ngana bino ngana olanda mukurumbembe o ya sila te. Ngaka na bino kaka. Na kati bino awa yaya.
Nga no separa parce que botala ka théâtre à Belleville. Ngai ça fait long time, you know. Ça fait long time na ta souci la te. So na monika na wana taka théâtre moko si la zana wallahi na longolaka. Pona linga ke lisuti. Na boma na ngai ete me na linga ke lisuti. Parce à côté ça muzoba. Aki kozwa mwana mobali oyo soki pe mwana mwasi oyo. Aya lié bon wala di bango nyonso ba chroniqueuse ya sila bisalo basi moko ya la pete basi moko légère bota la fête ya sila bisalo jour a fête ki soki 5 ans na ye boyo kanenge tendance ni bidi binga zoloba président azobimana ya gola ba bimi a pleine fête tendance di binga gangi okena président Yoshua wapie Dibinga ganga ki. Okena président Yoshua wapi. Alali bango nyonso likona walie bango bamboko bali basemba ki ya basoso. Mobali. Anniversaire nini journée de la femme soki le 8 mars. Yo mobali longwe Canada. Osala raté. Ba voyage tout le temps. Donc c'est-à-dire que ça musala mo stable té. C'est-à-dire que ça na musala moko stable te que batu bakoko lala penya balali balamuki. On a musala stable te parce que tout le temps on a voyage. Centrum, a complete multivitamin scientifically formulated to maintain muscle function and support your energy metabolism. A healthy foundation for every body. Namaste. Take charge of your health with Centrum. Parce que tout le temps, on a voyage, irresponsabilité à modèle. Irresponsabilité à modèle. Yaya. Boyoka. Et c'est quand tu as sous qui ça m'a solo, il faut na paiement. Vraiment, il faut na paiement. Boyoka. Boyoka. Et puis ma maman Belvi, tout fait tata Belvi. Ma soeur quoi Belvi, il va tout bêtise. Wal. Néné la fingi Belvi ma bé. Ma soeur papa Dani. Ma soko ya mama na omo ko ya tata na omo ko. Tout fait tata papa Dani. Néné yo sala o yo sala Dubai. Yo fo la nga live katanga. Ya na mi. Voilà la chambre na candidate na police. Fingi Belvi ma bé. Mais yo sala o yo sala. Et puis ma maman Belvi, tout fait tata Belvi. Ma soeur Belvi, il va tout bêtise. Néné la fingi Belvi ma bé. Ma soeur papa Dani. Ah, zo de la maman papa Dani, tout fait kata papa Dani. Néné yo c'est toi qui a bolali. Yo fo na nga live katanga. Ya na mi. Papa la chambre na candidate na. En tout cas. Bon. Maman na bininge ninge. Mwana ba mona ngo malamu. Voilà, musique. Donc, et si vous avez déjà Belleville à Télémi, à Bandotanga, Maman Esther, Nakati Soki à Londres, Maman Soki Nani, BBC, Nakati Soki à Mboka Nini, Ani Makwaka, et si vous avez Belleville à Salango,
Non, tout n'a bien. Est-ce que bon, mon belle vie, à Sala yango, belle vie quand? À Sala yango, abando tanda, Moura, Leketu, Barezi, MK, Nani, Mida, La Taylor, Moura, Barezi, Esse, Nani, Missy Lolo, Yago, Lande na moni atangite, Nani Tendresse. Et si bon, yoka, bino ba mboua, oh yo. Grave, c'est très grave. Nakati na ke paiement. Il faut na paiement. 1h30 déjà. Donc il faut na paiement. Bobila dawa. Na yebi ote papa. So qui peut papa, so peut maman. Vous en avez combien d'abonnés? Des abonnés. Je suis désolé. Je peux pas te faire monter. Je te connais pas. Bobila dawa. Maintenant photo à Kofi Olomide. Ozalaka. Bobila dawa. 21 abonnés, la photo à Kofi Olomide va te faire foutre. Tu comprends? Bobby la darozoa comme Mata. Maintenant, 21 abonnés avec la photo de Kofi Olomide. T'es malade dans ta tête? Est-ce que t'es sanglé dans ta tête, toi? Wali bon mana mutu na yo. Na ke kopema, il faut na lia. Ebe bakaka oh no ko abana. Yes bébé, allô? Bon. Ah, parce que kami bota ya poto luka ya sani moto. Kuna de moi. Ma vero no. On finit de moi non. Voilà. Ok, l'hôpital.